batonga batabawete menga lo no tonga bawe batonga bawete parce que à chaque fois son muta kufi akomaka bien oh zaki gentil abande ko denda côté mo des fois azaki mwana moko alobaka eloko te azaki mutu moko boye bien ezalaka bongo mais babosi bato babosanaka ke Christian Shock aza humain naza mpe na mabe onga na shoka bato nasala bato mabe mpe nasalaka bato mabe naza parfait te moto aza parfait eza nzambe na likolo ozomona cela veut dire lelo tokopesa ka ya Fifi Miel lelo bato baeskize ngata mosu ya éclaircir likambo oyo eza le passé na ye abande kovivre na moto moko eke moto wana ntango baovivre na ye moto wana azalaki na monde ya théâtre te ntango akoti na monde ya théâtre akomi ne moka wana mort omoni bapere wana baboya fungola neti artiste monene lokwa puluma monstre d'art pe son âme nga na ngono baboye ken omwa batonga bato bawe te menga lo na otonga bawe batonga bawe te parce que à chaque fois son moto akufi akomaka bien oh azaki gentil abande ko denda côté mo des fois azaki mwana moko alobaka eloko te azaki mutu moko boye bien ezalaka bongo mais babosi bato babosanaka ke Christian Shock aza humain naza mpe na mabe onga na shoka bato nasala bato mabe mpe nasalaka bato mabe naza parfait te moto aza parfait eza nzambe na likolo ozomona cela veut dire lelo tokopesa ka ya Fifi Miel lelo bato baeskize ngata mosu ya éclaircir likambo oyo eza le passé na ye abande kovivre na moto moko eke moto wana ntango baovivre na ye moto wana azalaki na monde ya théâtre te ntango akoti na monde ya théâtre akomi ne via kijigolo oso comprendre asimba awa mwana bato lokola azala mwana malamu asani alashi mais azalaki na pire oyo babande kotambola na ye topesi lokola nono bavérité diana toloba vérité babande kotambola na ye un temps beti sita shima ya nsima azwi bor ya moninga sikoyo na place wana mosinzo na place wana nani aza mabe Fifi Miel mpe lelo aza na vie na ye oyo azosala lelo aza na mobali na ye baza na ye azovivre na ye ozomona osa vie na ye eza bamakambo eleka depuis 2012 Fifi arépondant même pas ozokomprendre si lelo so bato baomona silence ne aomona lokola aoswana aodiscute na nani akosdiscute jamais na moyi aodiscute jamais na moyi mpo moyi mpo aire ya kokaki kolidiscute ezalaki aire ntango ndeko na biso mpe son âme c'est-à-dire nga mpo na ngai na koloba ke bandeko bafanatike na biso bokomi kolembisa biso kosala siko mosala oyo bokomi kolembisa biso kosala mosala oyo bato mosusu bayebi na mwa valeur ya youtube te babebisi youtube na bacritique inutile bozwi photo ya Fifi botie na place aza na voir nini na émission oyo esalama depuis 2012 makambo eleka 2012 motu estce na epoke wana ntango ye asalaka moninga mpo asalaka moninga ne mabe tokenda na logique toloba na vérité ye motu asalaka moninga mabe moninga apres wana moninga apardonaka ye basala bavoyage apres bamakambo wana bakenda bambuko bakoka kokende mpona nini te so Fifi Miel azalaki mabe à l'époque là soki azalaki na souci ya motu wana oubien so azalaki mabe na à l'époque wana ntango banoke sa voyage Fifi alinga boma ye be alinga boma te na ntango ende alinga boma ye sikoyo tozala bamakambo na biso privé toza bahypocrite okasa te miso bato tolobaka boye toza mabe bato mosusu baza na baotala bango na bafase moko boye balobaka te me baza bana bavene moko impossible mpe son âme nasengi na bandeko nyonso bafungolala batika kosala likambo batika bilobaloba bafungola motema bato ya comédie bafungola motema ndeko na biso nzamba ya bamolimo na ye ntango bino bokotisa baquerelle bokotisa bapolémique inutile mpo bato basabone na bachaîne na bino mpo bozwa quelque chose na chaîne na bino cela veut dire que bozosala bozwa motoki ya mabe bolia na motoki ya mabe quelque part nde aza place Fifi azali aza peleze aza na bana ntango bobeta bamensonge ou bocrie eloko moko mpo enuire ye sikoyo lelo Fifi so biso bo tomesala mosusu na babese na biso tomesala mosusu tosinya babaka mosusu sikoyo lelo soki aza na motema oyo ayamba te eke boki ye Fifi na minito asali crise aose retrouve na hôpital obi nzambe azwi molimo na ye bokoloba nini
c'est-à-dire pour ngai on a kokoloba na biso ba congolais et nous les comédiens biso to kota ba makambo susu oto ebi mutuna makolote Ebi mutu ndeti to bona batinda ba bilamba mo sura Kinshasa o koketi boye o Belleville boye ngana eba mutuna makolo na ngote mais na sala émission na côté la bandeko na ngai pour la kisabongo amour ngana zala nga vers bango tango ba ko sela muninga makambo to yebi ba vérité biso nyonso nde to sa boye bola nanga ba te ba comédien belé ba yebi ba vérité sur makambo ya fifi oyo et belé mais ba banga ko na télévision pour ba lobelango bien son âme na ndeko na biso ndeko na biso atiki biso azalaki sensible. Tendresse à l'objet déjà, Christian. Elle a aussi des mal au Asara Batazo. Tendresse à l'objet déjà. On a place à Chico, Zambega Yamba Moli Monae. Vous avez dit que ce qui mouta koufi, il faut voir qu'ils aient les moutons. Vous avez dit que l'on comme un tonton Babenango. Vous avez dit que les colopo, vous avez dit que Mabé. Gabriel, elle a une tante. Elle parlait de son fils. Exemple, ce qui la fille wana no bimana la négola biso akufi abaneko bima nan mwana ya Gabriel ce qui azali malade nan alinga perdre makasa olinga kolela c'est Gabriel parce que mwana no ya boti akomaki na to po aki na on internet faki bo gérer on a privé place to ezande yango wana ajimo mutule mususu asale loko mambo apese malade akufa. Et ça perd, c'est mon tout mignon, et ça, bon, bah, so, mon lindo qui belle là. Oui. Et ça, normal. Et ça, t'es que bon, bah, là, ça va te faire, oh, mon ta koufi. Non! Tout ça, n'a pas de problème, la mission personnelle. Est-ce que beaucoup de temps. Encore, yo, tu as la problématique à libérer là, Christian Shoga. Oboma mwana nef mo ba caprice bana muso batina batu atinyo ozaze me mwana otino ke kota libula wese o ka solanya azolo bo mwana otino atinyo okomolia ba omsa ba bêtise mo mwana na libumu caprice apo bi misi mwana ko bina age mo boy mutu moyo yebi boye oyebi bien oyebi vina ye makambo asala ka oyebi linyango so mutu ka mutu ko bimana mwana nga oyo ka bandika nga tambola bien ti so ki lelo akotina mwana ngai akobe psape via mwana nga tangisi ba classe oui fona belela omoni ndoki belela na côté la technique mais na internet ite obela mais na internet ite Gabriel camarade nga non tolo ba vérité ce qui fixa ça ma be na lo ba fixa ça ma be so Gabriel osali ma be Gabriel ça ma be des ma ba Gabriel siko na lo ba na télévision na pekisi ye na benge na téléphone Gabriel ko sala boité mais ayo karaté des fois Gabriel na lo bien na télévision. Donc on va la télévision de pendant même qui na coulisse ayo ki ngata alors faut pas que Christian Shoga nga za rappel à l'obéla Gabriel c'est normal mais non c'est là biso awa to na Istanbul na matanga Diane mais est-ce que tant makambo zo botama est-ce que fifi on a le courage dans les lande konae parce que soit le bien auto organiser matanga parce que yé mutoza nkoko ya mboko allez la kaka bazai bambando officiel allez la kaka yem tayibi ba ko nyonso ebi asarai ayebi taxi ayebi nini kuna mboko kuna bat basoba mertel kuna musika mboko seigneur bat kima kuna musika ona c'est-à-dire yem tayibi ba sal ni place okota so le fifi abi non pourquoi ba osali ko ayebi mil mindele tiki na le laté c'est maintenant na ibande ko Istanbul ba na besoin ba le la diane donc ba fanatique na ayebi mosquée bleu batinde la reba mbongo asala ka misala na yaki na somili batu biloko tele ba na ba agence parce que soki lelo ba fanatique wana ba fanatique ya Diane ba fanatique ya Diane est-ce que toujours bébé c'est la moninga boulot ou bien to bon c'est moninga boulot comme si bino ba comme kaisa o to za sur lelo te théâtre la mino c'est que comme oui on ça la théâtre au mon nom préféré na c'est donné na ngai na c'est donné na plus na makambo na privé ya ba cop na qui na c'est donné sur la théâtre parce que le bêtise ndeko na biso tant bazozwa bata kwa kize bandeko na biso bino pe bozana ba comédie boyebi vérité na mais bon les kana émission ba komi ko s'attaquer na biso facilement comme bonjour et les comédiens tout ça quoi acceptant en plus il y a des comédiens où ba sali ba compte privé na bango ya mabe ba baby ça ba réputation ba ninga bazali parce que boulot yo pour un vrai artiste ça artiste vous comprenez un vrai artiste ça artiste bah oh bah y est bah comme artiste c'est pas biso ça beau on ça mignon hein
so ye osa théâtre oza belle so ye osa théâtre olinga mwasa poto olinga mobala poto bango baoyeda baina vision baina nini na bango moko oyo bango baoyeda nango bango baokri babétise oyo nyonso théâtre no fanatique lelo botiki lelo Christian Shoga atiki lelo théâtre mpona makambo na elenge oyo napesa bino jo napesa bino est-ce que ça bino plaisir mais osala biso organisation tosalako bassociation bomoko po toli mpona makambo na elenge oyo napesa bino jo napesa bino est-ce que ça bino plaisir mais osala biso organisation tosalako bassociation bomoko po tolite contre la pauvreté baartiste comédie kaka biso moko na kati wana tozobulira artiste moko azala leader acréer loko surtout bato basali bachena